Les amis nous sommes là biso étoile les baïba. À moi marambe simba resu. Au bout de ma chance aux amis bal, les loges sont mi bal. Au comment na combat étoile. Au bano simba mon je suis bon côté combat étoile. Biso ba pasteur, moi je suis docteur prophète. En bon de la peau na yo. OK. Dans ça va prière pour na étoile les gens. Pour na bini bazong sa étoile. Na bini bazong sa étoile la moto. Pour na bini bazong sa étoile. Na bini bazong sa étoile la moto. Pour na bini bazong sa étoile. Na bini bazong sa étoile la moto. Na bini bazong sa étoile la moto. C'est vrai ça. Kalizaki tongo etana, Kalizaki tongo etana, Kalizaki tongo etana, utu yeinda kumama, yawe, yawe, yawe. Yawe, tongo etana, chatang tempu utu yeinda. Hey. Zaka même nzembo wana, obandela. Awa na mukili mutu abandi musique musicien liboso eza mwana kayen komona Jubal na hébreu Yubal na hébreu Jubal na hébreu Yubal na musique païenne ou profane ou populaire l'ambassadeur à diable bazali par exemple les gens des mots où ils babengi ebe na des mots gari des mots ebe des mots de mort na des mots de destruction de mœurs et de jeunesse au charger ngai esprit wana oyo moko pe ba musicien chrétien na biso boyebi epe ato yema na onode bibiko vraiment osomona alors ba musicien ba travers na esprit wana ba yembi en trop na ba musicien na biso pe na Congo. OK Congo wana ça va docteur Paye la musique disco est faite pour l'adoration du diable comme on a appelé ça ba parallélisme on comprend ma musique païenne na musique chrétienne différence na ngo. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there, and we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza tai le makambe maman Nicole Malonga telemi wana bima hata sula milaite anabuaka na ngati Nicole Malonga makubia na kumakelo mkusi sa complexe una solinga mezi nyoso linga solinga ekokayo kota papa nebiso
Sika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko, Saratola TV. Vous abonnez, vous avez contrat dans l'AI, vous signez dans Baxa. Vous avez 10, il y a équipe. Vous avez Suisse, il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. Vous avez une famille, nous sommes dans le monde entier. Tous abonnés, dans Saratola TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Salut tout le monde, salut chers internautes, bandeko nyonso oyo bazali abonné à chaîne kitoko o bino bomesana o mwana bengango chaîne des activités, chaîne oyo ezana multi service, chaîne oyo pesa bino ba makambo belé ba news o etali makambo nzambe o etali makambo musique o etali o nyonso ezali epesaka service ya bien pona ba yeba sepelaka na makambo ezotambola na monde. Biso ana Saratola TV, vous allez format permanent, il y a pour présenter ba édition et belé pour nous là. Je salue tout le monde au bazali abonné na Saratola TV. Ceux qui nous connaissent, on peut éviter les lots, s'abonner sur mon émission parce que nous allons parler un peu de tout. Et ça la bien. Je salue toute l'équipe technique et à Saratola TV. Derrière la caméra, je dis merci à mon frère à moi. Il kaka kuna na régie ye mo pe monteur ye mo pe les sous caméra mais wana Ars babi Ars ngana ye kaka nzoto na nzoto. Je dis merci à Paul Mukendi, je dis merci à Mama Sarah parce que ndeye yenda simbi ya bato kwa to kende na vire zanan maso ezali kolo ya mai esalaka bien yeno tazo conduire biso donc esalaka bien. Je dis merci à Papa Diego Milito oatika kape biso te na ba conseil partout. Je salue toute la famille. Bon, c'est qui Ngamazita famille Baila Dozaliwana. Je ne suis pas seul, il y a Kokabola CG à l'élo, où il y a des CG, il y a musique. La CG, il y a musique où tous en ont kende na paramètres ébélés, la musique profane, la musique où va bien musique religieuse, ne te quoi développer. Je ne suis pas seul, je serai avec l'homme de Dieu, mais à la attaquer citoyen congolais et que ça la bien. Mais avant tout, on a préféré besoin. Produit Nabiso qui toque la crème de beauté pour les gars, pour les hommes, donc c'est Azur et on se retrouve juste après. Merci, c'était là. Merci à toi, Ars Kuna na régie. J'ai aimé parce que au balancer les bis sur la crème de beauté pour les hommes. Babi, ba poa, les olamba makana azur, bisoka azur. Si vous voulez vraiment prendre les produits, Maman Saratola, comment vous gagnez un peu au produit au babeni crème de beauté azur. Nayango, oui, c'était des mamans papa azana no peso, le poste à papa, benga biso au papa apakola azir et ça la campion. Voilà Montréal, merci pour tout. Donc, Fumole la biso plateau Nazali, na en de Dieu, le docteur Patrick, il est là dans ce plateau, auto partager moi et délai et ça la campion. Bonjour et salut docteur Patrick. Bonjour
Papa, monsieur le journaliste. Ah, merci. Et c'est mon ami, madame, pour l'émission Outrage matinale, l'émission de développer un peu trop. Analysons ensemble, moi, domaine est belé. Lelo na benga kio répondre à l'invitation, donc ça linga bien autocolobela lelo musique. Musique entière quoi. Ce total du côté au babenga non musique profane, ce super musique il y a bonzamé autobi musique religieuse. Tout ça moi na CG wana lelo te partager avec vous au bozali la tête bien faite quoi. Au micro na benga na musique païenne ou profane ou populaire. L'ambassadeur à diable bazali. Par exemple, ils ont des mots où ils babengi ebe, on a des mots gari, des mots gari, des mots ebe, des mots de mort, on a des mots de destruction, de mœurs et de jeunesse. Merci beaucoup. On a repris son nom par définition musique na eske uta. Puis na mukile na banda musique. Na lola c'était Lucifer qui était l'ange gardien, il y a Makambo, il y a Koyemba, il y a musique, il y a adoration. Voilà. C'est lui qui était basé, il y a diriger mouvement wana, orchestration wana, pour adoration, par louange et sambra. Okay. Quand il fut jeté, par le bel suscité, on a remplacé ma musique. Okay. Et par révélation, nous avons un rôle avec sa biso. Awa na mukili, mutuabandi musique, musicien liboso, les amours na Kayen. Ah bon? Moi na Kayen. Moi na Kayen, mutuabanda musique na mukili. C'est à prendre, il faut noter. Artiste à liboso. Ok. Comme on a Joubal. Joubal. Na hébreu Youbal. Oh. Michel Bossolamki. Yamokili, moi na Kayen. C'est lui qui fait les pères de tous les musiciens, les pères. Waouh. Ingénieur Axe Makambo, les amis, c'est qu'est-ce qu'il y a à prendre. Merci Dr. Patrick de continuer. Non, vraiment, il faut s'enrichir. Alors, différence entre musique bengi, musique païenne ou bien musique chrétienne. Ok. Bon. Païenne, bon, ça dépend à bateau. Mais surtout en musique populaire. Ok. Parce que païen, selon la Bible, les acquittés ne battent pas le pagan, le roi ne bat pas les binzambétés, ceux qui ne non. Païen, les acquittés différence. Nous avons se révélé dans Israël. Nous avons comme nous avons Israël. La nation surtout, pour les acquittés en Israël, nous avons gentil. Nous avons païen. Païen, cela veut dire que nous avons se révélé dans la moté, comme nous avons dans la moté. C'était dans ce sens-là. Parce que d'être Noé, nous avons une église, nous avons nos samedi la wapi. Mais consciemment, à nous sommes dans la malam, nous avons payé pour se révéler. Donc, nous avons mis les peuples tout bien païen, ils ont un peu corneille. Puis nous avons nos corneilles, nous avons des dons, nous avons offrande et belé. Et à 9h, nous avons une vision claire. Parce que ta prière et tes aumônes sont montées vers moi. Et Kende Koubinga Pierre a assemblé pour nous. Pierre a assemblé pour nous. Qu'on est juste Saint-Esprit. Pierre a camé. Oh, Saint-Esprit fait qu'il t'arrête pas à juif. Et qu'il ne pas païen. Bon. Musique païenne, on a sens sur quoi n'est pas tout à voilà. Et nakata musique ya mukuna païenne ou populaire ndenga na bengaka. Ezamba mususu oyo basimba bakisi. Basu batu mususu o bazali ba ambassadeur ya Lucifer ya diable yemoko. OK. Diable ti ba représentant na ye, ba représenter o ba bengwisa batu, ba bebisa batu. Au moins, on a musique. Par exemple, la musique disco. J'ai déjà eu cette chance-là de lire un ouvrage de musique disco. La musique disco,
est faite pour l'adoration du diable. C'est vrai. Oui. Nakuta na papa moko boye na studio ya évangéliste moko mona ta kombo ate. Papa mo banobeta musique jazz. Albi jazz to komaka na niveau moko. To bandi ko beta parce que obike na musicien. Ah, ya solo. Oui. Je suis chanteur de l'Éternel dans un studio. Dans mon album nanga 2e étoile majeure. Ezali kama monzoto. Donc so oba kité o ya minga na émission le citoyen congolais. Tu es affaire à un musicien professionnel. Bon. Les camarades on a fait bino que non, to le ngona no ki attend que na ya même osali ya Nzambe obino bola na Nikolo o docteur Patrick avec maman Sarah na ya mbino na bongoti na ya mbie attend que un citoyen congolais. Oh, ça na connaissance de ma musique. Ouais, vous avez connaissance de ma vie et belée, actuelle et ancienne. Donc c'est un peu ça. Voilà. Ingénieur de son. Voilà, bon. Ingénieur de son pour traiter les sons. Dans salle dans le studio. On a eu une question de la différence entre la musique profane et la musique chrétienne. Bon. Nayebi, tozali. Na kimi sopete. Donc on a lando kaka. Pour ça na point moko souvenir qui liboso na me campé pour interrompre yo et ça la ka bien. Au charger ngai, au charger. Merci qu'on a bon. Ça va docteur Patrick. Et la musique disco est faite pour l'adoration du diable. Comme on a appelé ça parallélisme, on comprend que la musique païenne, la musique chrétienne différence dans nous. La musique païenne, ou profane ou populaire, l'ambassadeur à diable bazali. Par exemple, les gens ont des mots où ils vont ébé. On a des mots gari, des mots ébé, des mots de mort, on a des mots de destruction, de mœurs et de jeunesse. Alors, des mots on a travaillé souvent, on a des musiciens. Au monde, on va beaucoup inspirer et là, tu le mot. Et là, tu le mot, ce que non, il y a la tiamo. Balmo génération, bébé, la nuana. Au nom, il a mal, il peut camoko. Au nom, la danseuse, babi, n'a pas soit n'a pas sous-vêtement. Mamu batu nyonso bango kaka posa ya kolata ndenge wana ozomona e na kati ya musique wana batravaillera na baesprit misusu wana eza par exemple papa auti kozwa mbongo ne ya salaire esprit wana oyo moko mpe ya bamusicien chrétien na biso boyebi ye mpe ata oyemba wana onode boyebi kosoka na ozomona. Alors, les musiciens vont travailler dans l'esprit. L'esprit va aimer trop dans les musiciens na biso na Congo. Congo wana. O ba aimer que pasteur wana musicien. Ozomona to temps Congo te. Alors, les musiciens vont travailler na Congo ya esprit wana. Mon papa va foutre salaire. Azoka mutima moto. Na bimana likango. Donc concert ya musicien te. Ozomona. Nous avons des musiciens, des musiciens profanes, des musiciens païens. Si vous avez une pratique, il y a jalousie. Et vous avez un système de étoile. Vous avez un concert. Vous avez un concert. Aucun concert, vous avez une étoile, vous avez une vie. Vous avez une étoile. Ah bon? Oui. C'est nazo pesa ma différence. Nous sommes en concert, nazo sala boye donc c'est un moment OK. Baza ko arracher le monde zamba tchaka tina. Nakata ba concert ba iba ba étoile bateau. Voilà. Ba esprit de mort ya ka visiter bateau. Ba esprit ya impudicité, esprit ya divorce. Au monde à moins c'est kimi mobile na ye. Ay concert, esprit me bindi, tant mobile aussi ka tant wazo anda divorce ça mba. Ozomona rôle wana est païen. Né en autour musique païenne et profane. Alors, dans la musique wana, ba démon ou ba travailler na ba on pour détruire génération et puis comme esprit des mots, ba on peut s'appeler naïveté. Oli ba ola la pongi. C'est le mot quoi na kishasa to comme ka biso ba to ya wengetel biso to wengetel donc mon mutazo ke musala te mutazo kanga mutazo wengetel docteur Patrick na makambo oyo vraiment souligner ya koloba selon total ba série wana ezalaki no musique wana ba no toka ko to wenge bo so total bien ba bitumbe zalaka
bajeune batema na ntongo bazobunda likolo des leaders mo bawenge voilà. Et au moins que non envoûtement wana ntango ekotaka moto abosana kokende classe moto abosana kokende mosala et via moto ebebi ndenge wana oyo biso bafani toosoutenir bafani osoutenir ozwa combien? C'est ça le problème. Et na kati ya musique wana otobengi ya payen bacassette bacd na bafiche na bango ezalaki na basigne moko mpe ya babien te omwa mesi akangisi affiche atie signe moko mabe signe wana eza sorcellerique ezoamene envoûtement ezomema oyo babengi sommeil spirituel. Voilà. Et puis na kati ya musique wana eza na esprit moko ezodirige yango esprit ezodirige musique wana eza esprit ya Satan. Voilà. Nde différence yango wana. Alors na musique oyo babengi chrétienne musique wana ezali justement mpona koadorer nzambe mais bango nyonso to manière de son moko instrument nyonso to baccord soki do ré mi fa sol la si do si la sol fa mi ré do, même son, même accord, même écriture musicale. Au monde. Mais ce sont les esprits, parce que l'esprit véhicule. Donc, comme la musique véhicule les esprits. Dans la Bible, na Bukabawa, un roi chapitre 2 ou bien 3, si je ne me trompe pas, et ça qui n'a problème beaucoup. Wawana, il fallait foutre la tribu, roi d'Israël. À ton mot qui m'a dit, il sur la tribu. Tribu, elle a patate, sur le roi Israël, il faut que vous Israël. À Sangisi, roi, vous Israël. Vous avez dit, bakoma boye na désert ma ekauki ma ezate ya komelisa basoda na bashamo biloko nyonso to wana alo batuni pembeni ya prophète moko aza te okokoya kosunga biso abela nzambe abengi prophète Élisée abi bon avant na prophétiser bolukela nga mobeti ya lindanda ntango mobeti ya lindanda ando kobeta esprit ya nzambe mbala moko esimbi prophète Élisée alobi bon botimula mabulu a au monde moula té mais maille retourne dans ma boule. Ah bon. Parce que mon tour a bêti l'indane. Bible que nous, les esprits mauvais venant de l'Éternel. Les esprits mauvais venant de l'Éternel entraient dans le corps de Saoul et tourmentaient Saoul. Oh. On appela David. Bazouba, esprit oyo, il faut qu'il m'a gagné mon tour à musique. On a sage à Rob non, il faut tout le musicien. Bible non. David, c'est un homme qui était un bel homme, il avait une belle figure, il savait bien parler, il avait l'esprit de Dieu en lui, il savait bien jouer de la harpe. David est à côté de la cour royale, dans on bête la guitare, les esprits mauvais venant de l'Éternel quittaient le corps de Saoul. Les esprits mauvais venant de l'Éternel, hein, papa. Les esprits mauvais venant de l'Éternel. Ngai, autre question, mais on répondre à la question musique profane. La musique chrétienne. Non, il y a une dimension, une différence. Au moment où on a pas de 4 cimets rouges, Myriam. Ndeko Moïse, Yaya Moïse, Myriam batso bien que Mariam a simi tambourin. Abandi ko beta tambourin louange salami andingwa. Donc moi que nous musique chrétienne, tant nous avons sali miracle et provoquer louange. Le roi seulement imba miracle kotana nzoto na bimisa louange. Oh Jésus. Donc miracle kotana nzoto selon la parole de Dieu qui dit invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Ozomona, surtout dans ma commune, Shadrach, Meshach, Abednego, Baboy Kofuka Melekeko. Babi roi a érigé statue qui na longueur il y a 60 coudées, na largeur il y a 6 coudées, 60, donc chiffre 666. Yemoro roi, oiseau initiative en Azamotu. Ozomona, c'est les 666, 666. Alors roi Pessimbe.
alobi que nous bafukamela keko wana mais bafukamela bongo te avant. Babi, quand vous écouterez, quand vous entendrez les instruments de musique, des sambliques, des septentrions, des cornemuses, des sambliques, des cymbales, quand vous écouterez les sons de la musique, c'est alors que vous allez vous prosterner. Musique et marabiso na prosternation, na kufukamela. Donc tant que musique est obéta. Sur la musique païenne, écoutez na ofukamela banzambe wana. Sur la musique chrétienne, écoutez na melo fukamela nzambe na lola. Donc voilà un peu la différence. Alors source, il y a bien inspiration. Musique chrétienne source, les les paroles de Dieu. Voilà. Source, il y a pas de source pour chanter peu faits sociaux. Pas de source pour chanter peu inspiration, maman nzambe bisi bango. Ou bien ou une vision. Et qu'on édifie bateau et qu'on puisse pour ça ressemble là si vous avez un problème et qu'on consoler nous non ata para ya musicien ou bien musicien profane païen wana tout moi na kufi tonde boni akufi batia musique na été batia musique chrétienne pourquoi il y a beta musique wana comme na matanga na batia musique chrétienne donc na yemo kazo reconnaître que on a salaka et anzela mususu oyo wana kuna to neglijaka eza ndenge. Docteur Patrick, alors on a source inspiration ya ngam na bango ezalaka bolingo côté bolingo bayemba pe bible côté cantique de cantique mabezate bayemba pe ma musupi bo ba sanité ba bêtise pe bebisaka pe population. Voilà quelque sorte moi différence voilà. Merci docteur Patrick to make un peu ko évoluer na zone moi sima muke na eloko betela ki c'était kotala na lola mutu asimba ki adoration les akili si faire. Dis donc tant moye akiti na sia na yebite. Voilà c'est leur connaissance de peut-être aujourd'hui mutu remplacer qui sous les si faire ça une adoration. Pourtant il y a kiti na nduli. Yo to mo lelo ki no musique on peut simbi génération en génération ti lelo o. C'est-à-dire so mutu ka musique moi ya foi nani un to ba musique profonde. C'est que adoration a adorer les si faire. To musique wa sala kana eza directement pour aller s'y faire pour pas mettre à moi tout le traité nyo c'est ça quand des musique bon na lola satan kiti adoration si na lola te pour biso plutôt que ne na lola ko adorer penza adoration aussi la te voilà parce que besoin ba que non Jean moni Jean na île de Patmos Jean le prophète de quoi Jésus-Christ amoni le 24 très vivant. Comme les 24 vieillards, dans les 4 êtres vivants, bazo kumisanza baboka mitoli na bango ko bageno mo santo ozumo adoration zo continue au gens mona ki mamwa ne ba pasteur ba yaka koloba babi omo muta okumisanza na komiso po ba 4 êtres vivants ba okumisa yo les 24 vieillards ba okumisa te eza siko te ba okumisa ka déjà mon makambo ya siko ezana bongo te. Ah bon, donc c'est que na mikolo ko yaka pe adoration ezara toujours voilà. Merci na docteur Patrick pour na ko limbolela biso to comprendre ozali musique profane otobengaka musique ya monde ya mokilo ya ba païen peu musique religieuse to ko comprendre yango to kende na ba sous question na biso etali musique religieuse to meka ko comprendre le moko ngana sali constant docteur Patrick na habité inspiration ya kala na musique religieuse premièrement ben inspiration ya kala musique religieuse. Référons-nous na ba frère na biso ba kenda tozo ba Charles Mombaya o pe azali na bomwe frère de Ningo toza ba rythme pe ba mélodie ba message ezaki ya kala au moins que musique ya kala ti lelo oyo ebetaka to se référa toujours na ba musique musique aussi ti lelo ebetaka na ba te na musique actuelle et cette différence il y a message to bango ba bande ko travailler makasi. En regardant aujourd'hui, moi que frère moi bimisika. A sal pas même un mois docteur Patrick. A sal pas même un mois. Nanzie moto bimisa. Tout studio mususu. Mais oh ya kala to bano mo que ebetama une année 2 ans la même mélodie, les mêmes messages et zo beta tilele comme référence. Na yebaka des différences wana ya kala na lelo. Et uta wapi. Na ko pesa la différence pour moni peuple congolais, papa nyonso. Toko mitata
ata yoka misika baka tango biso to zalaka ya mwana ya biso l'équipe bino bana pele balba kilo teto boya bino kala biso linga biso ya mkolo voilà même ozomona na tango wana net awa na Kinshasa chaîne za kamoko ya télévision OZRT RTNC comme on a kala OZRT office zaïroise de radio télévision et au moins nous soki bati ba frère Oyotangi to evita kutanga bakumba batu boya mambe belé boka obakangisi mutu atolobi ndenge ya bien otanga kombo nanga poani bino ba jeunesse botanga benga na otanga te batu nyoso tangi ya kala wana bakulutu na biso na pesi bango mbote papa de Ningonde wana pire vie nanga ah bon ana pire vie ah tout dit le c'est que likambo tangi na mususu attends paix à son âme, papa Alain Moloto, Moussel Nzambe, papa Charles Mumbaya, paix à son âme. Charles Mumbaya, pire Finanga. Ah bon. Otova Naïboui. D'ailleurs, je dis que la répétition AMCC, Association des musiciens chrétiens du Congo. Oh. A dit que la Nango, n'a dirigé à Ngopé. Abi Patrick dirigé répétition avant Naïa. Et puis concours avant Koufa, concours Moussalamara et musiciens chrétiens du Congo. Pendant 3 mois, on a ma première na concours. C'est vrai. Oui, on a ma meilleur chanteur, meilleur compositeur du Congo. Avant Koufa, je pense que 2006-2007. Ils ont eu une RTNC. Ils ont eu une association, mais c'est pas mes seigneurs sous chrétiens association, ils ont eu un concours. Voilà. Et on a rapporté que na nini wana. Na ma meilleur chanteur, meilleur compositeur du Congo. Ah, j'en ai axe. Azaki Ana maestro ah vie na ngai penza ndinga kosakana te voilà et utangite papa bulo ba coupe papa bulo ba bazali coupe bulo ba non bazaki ba kele baza référence bulo la semaine leki nazaki pana ba mutu moko oti bunia azana posa akutana coupe bulo ba benga na bunia kuna babiki no to yebi yo ndena Kinshasa pour na compte ya RSI ya pasteur ki kakenza tango zaki président RSI na commune ya Kinshasa pasteur wa ndeko ko diriger secteur msuswana anoma kinga président ya ba musicien ya compte ya RSI ba musicien eza ya ba umbu ya Kinshasa na ndo sangisa bango to ndeko sangala pe okutana ko lobe ma mbebele wana ngolu ozomona alors ba to ba sa ba na biso omoni question tout le monde na tango na ezaka RTNC okindi buka yango ozonga zandu buka yango ozonga oti do atamuta msinzemu ata soki eza bien te ata soki eza non inspiré ata soki ekosila nango mais osali oza na choix te il faut yoka kaka so mpe video il faut tala kaka donc ka yango wana kaka et puis émission ya musique ezali kaka karibu variété na sakai cadence l'époque wana alors sur moto na clip to ya nzembo to ya ba profane wana to ya banani boy ozela samedi sakai cadence nde bandi batie ba nzembo neto anoka pe ba dance okanga ba dance ndinga kobina okanga pe nzembo alors musique ya lelo ba chaîne ko commission 300 chaînes à télévision ata muto tien nzembo nebo donc moi ba comprendre pe nzembo zato ba kanisa tipo ba yo ti promotion ko to na chaîne koto kuna bato sokotala ba chaîne côté musu. Donc première raison oyo pesi ce docteur Patrick eza premièrement pour la chaîne des alakate à l'époque. La chaîne des alakate à l'époque, ezaki kamoko peut-être dans bazongisa kaka. Ndé ngoma no bisi za kiswa bimi mwa yibani mbala moko. Ino batenu baleki oya lelo na molimu to na parole de Dieu. D'ailleurs au moins que no ba mission ya lelo pe bazo ma parole de Dieu makasi. Bon ceux qui docteur Patrick bon ceux qui ya solo na tango wana toloba qui opesi paramètre na ko etali mai ezaki ka chaîne moko siko boni so peto ki na ndenge o etali ya bonzambe ezaki te na rien na bango bazaki concentré sur te na obimisa ile ko fo nsambi a espérer na côté la opé mabondeli ki zembo ata ba mission ya lelo yo kanisi ba mission ya lelo bakota mabondeli te bakota mabondeli na za mto sentiment te naza docteur de la parole de Dieu na analysera aux ajustés mission ni ko ya lelo akoti studio tia misalum ne ko ta retraite ya samelati akota ka prière balele panza ba cha offrande mais sur réalité il y a siècle présent na époque wana ekokanité alors faut pas travailler ndem susu lelo ko mamba ba YouTube ne pas YouTube ezalaka ba chaîne belé ne pas wana chaîne ezalaka moko ti e okoma
ba chaîne mususu et magama wana ba chaîne privée ozomona donc l'époque wana pe ba bazaki na ba connecter pe ba difficulté ba difficulté ba connecter ki ba producteur bazalaka te ba éditeur bazalaka te ba bailleur de fonds bazalaka te ba mécène bazalaka te ba producteur discographique bazalaka te ba producteur artistique bazalaka te ozomona et Sokoda ekomi lelo Sonada oui bien OK non Sokoda ezaki société ya ba musicien pour na patron na bango lelo comme Sonada ba pour compter pas difficulté belé ti ba okuma pene pop mo ba producteur ba bimi ba mécène ba bimi ba mo soutenir ba voyage na poto makampe bon ba tayaki pe chemin sur les rocs ale bana petan ba ko ya et ko sape que no ba producteur pe ba misupi azui et tout ça ti ba producteur on peut ba sili et le komi bunda na YouTube donc dès notre album nanga boy bunda na YouTube dès notre album nanga bunda et YouTube est éliminé ba bengi piraterie c'est ça ozomona piraterie on peut bana ko isa ba artiste équipe sipe ba producteur belé ba producteur belé ba kimi ma mwana mbomso to so la ngo amba ba producteur ba mécène ba bailleur de fonds comment maman de salamaka ba droit d'auteur né ba musicien ba futamaka au sein de l'orchestre tout ça des répartitions tout ça donc il y en a beaucoup de choses là en termes il y a musicien à l'aise parce qu'il a maîtrisé ma bonne. Merci Dr Patrick. Merci Dr Patrick bana nyonso ya RDC partout vous êtes dans le monde vous êtes habitués oyo nyonso alandaka sarato la doc makambo ebanda kobima awa du jour au jour ya ko comprendre ezaka que non musique ya kalana sika donc Dr Patrick a souligné le comment très important la musique oyo ezalaki ya ba frère na biso totangi ba kombeza kaka que na tango wana kala ba chaîne ezaki ka moko mutakoluka sala nini promotion na yebo olanda ngo na tongo ya kwe midi donc ka yango na yango mais Dr Patrick to kepe na voler oyo na sali constant na musique na biso profonde comme si ba musicien na biso na ebité ba komi limité to esandengini okomona mélodie moko admettons par exemple prenons l'exemple ya musique ya Papa Lutumba sous mélodie ya père son nom Papa Lutumba baba dide au mona rythme moko boye mutabeta wa sous l'homme makiadi au mona ke ba refu ka ba même parole mais ba beto na kilelo na ba inspiration ça aussi là yo to beta c'était kalezaki ka bien so papa na so ba beta tangwake tango na biso eliki kaka c'est que bazana raison na yebite ça ka inspiration pour ça to tanga kando bi ma ko tanga ba kombeza te so na pesi paramètre o beta ki on même parole mais a beto na kilelo ngana benga to benga une inspiration zangi to bazana ba parolier bien te na bite ngako to papa yo keno musika na musique profane ngana zo loka musique chrétienne bon ka ya mo le usama au moins no Yahweh mama ba misama ya mo no frère Michel ayembi yango ya mo no frère ba frère nyonso ba zo bandela ka banzemba ba to ka changer mais ongo etana butu yinda kemona nzambe kalizaki tongo etana butu yinda kumama Yahweh Yahweh tongo etana tatang butu yinda donc ça même nzembo wana ba bandela mo banzemba kala brise la force du mal ba bandela ka yango OK donc mon pépé wana ya limitation c'est ça c'est qui fait défaut yango que non biso ba Dr Patrick to ina mpepé sika na musique 12e étoile majeure 12e étoile majeure titre album nanga 12e étoile majeure ni bolela biso ta mama moké et mi ko bani wana za avant vous bote ba so to kiko et j'en ai as Dr Patrick ata mystique hein na album wana na yebisa yo na ngolana nzambe na yembi kolanda te mama ki pasteur au théâtre côté musicien se comporter comme musicien na yembi le rôle musicien basalinga programmation na style le rôle musicien OK merci beaucoup na question que nous expliquer pourquoi 12e étoile majeure mutu nyonso na mokila botamaka na étoile te sur le plan spirituel bon na ngi bat balanda bien parce qu'ils a thème et a prédication na 4 étoiles ils ont 3 choses ils ont une mission ils ont une destinée et puis ils ont une réussite na réussite qu'on est quand même na gloire
Pardon, docteur, votre bandela 3 exemples. La 4 étoiles, nous tout. Les anneaux avec une mission destinée, réussite et quand même la gloire. Donc, réussite et quand même la gloire. C'est bon sa étoile, c'est bon sa mission, c'est bon sa destinée, c'est bon sa réussite à moto gloire à moto. La 4 étoiles, les anneaux, mais ça toi. Waouh. Et puis, ils en ont 3 sortes d'étoiles. Étoile filante, étoile fixe. Monsieur Bobé en a expliqué. Voilà. Ah! On va le verbal et maintenant, ça s'écrit quand même, il y a l'album dans un limité. Ok, merci. Je comprends. Parce que nous avons besoin d'inspiration. Ok. Parce que ça m'a été à Mobimba. Quand nous avons un séminaire, nous avons bien appris. Qui a eu notre docteur Patrick. Numéro na ngaso ko tsape wana comme ça et kozala bako afficher na régie kuna ingénieur Axe Azali ako agrandir yango pona bazwa vraiment ba mona numéro ya docteur Patrick producteur bola na producteur osana pour ce produit album ya série album za banzembo bien 20 titres 12e étoile majeure alors na expliquer ni Joseph Alali Alotindoto amoni sanza moi minzoto zomi na moko ezogumba melaye ya telemi minzoto mse fukami c'est ya comme étoile majeure Jacob azana bana combien azana bana 13 moko dina ya mwasi 12 ya mibalo mais Joseph Nandoto amoni 13 étoiles té amoni étoile ya papa za soleil à mon étoile, maman Zaline. Parce que nous sommes des étoiles. Ils ont soleil, tous ces étoiles. Est-ce que une étoile est qui m'a amené? C'est vrai. Étoile qui m'a amené, étoile qui sans la lumière. La ligne absorbe la lumière vers le soleil les jours pour qu'elle préside la nuit. C'est ça, ok. C'est quoi? Nandoto Joseph Amoni Kaka 12 étoiles. 13e mois, moi, je suis une étoile. Et ça, on va te béler, on va te une étoile. On va te saler la étoile. On va une mission, on va analyser ensemble. Maman Sarah, on va une étoile. On va expliquer le combat des étoiles, la guerre des étoiles. Et ça, on va une étoile. On va une étoile. Au bout de temps, on va une chance. On a une chance. On a une chance. Comment on a combat étoile? Au bano si ma mong je suis monté combat étoile. Biso ba pasteur, moi je suis docteur prophète. En bon de la peau na yo. OK. Dans ça va prière pour notre étoile les gens pour na bini bazong sa étoile. C'est vrai ça. Na bini bazong sa. Que Dieu soit loué. Na bini bazong sa étoile à moto. OK. Nana za homme de Dieu. Na travail spiritualité. Na travail grandeur, na ba retraite wa tamulai. Na ba discipline na tamulai. On est bandé une zone c'est étoile à moto. Naïbi quand est-ce qu'il va voir la étoile à moto. Et puis ça talent. Nazo et puis ça va créer va banga étoile. Montre-moi mon affiche dans la 2e étoile. On a mon étoile papa, na reste quoi le sang to bakisi. Oh. Étoile c'est ça ma bakisi. Yo zo banga mara mon étoile pour nani. Mon étoile ça ma manzambe yesu ba mon étoile na yi. Yo zo banga étoile pour nani. C'est que mon to bonga ça faible en esprit. Mon to ça fort en esprit, a banga ma muté a tout na yiba. Voilà même. Est-ce que toi, les coups maman ici et coups maman sorcier Balaam a péché mon comme roi Balak a péché mon pas prophète Balaam à laquelle Israël m'a dit. Balaam a compris à laquelle a dit je vois pas maintenant mais de loin je vois un astre illuminé qui sort de la tribu de Juda. Dans mon astre tara na bato ba kisi bato ba pesa ba mauvais sort ba mona na Israël ba mona déjà astre. Donc, le peuple de Dieu a représenté dans l'astre l'étoile. Tout le même étoile. Les magiciens, les cultistes, les gens donc, on a un message, on a un bango. Message avec étoile, explication avec étoile, constellation, horoscope, il y a bango. Chrétien font un mission. Il y a une connaissance. Il y a une ABC. Na Jean 3:16 gardien time le monde suka wana menga naza pasteur terre naza évangéliste te nga naza docteur de la ba docteur batanga la mingi pona koyeba makomia nzambe bisa biso donc pona ko expliquer ma mebele. Alors pourquoi 12e étoile? Joseph na classification biologique
Joseph azali 11e fils. Benjamin azali 12e fils. Dina 13e fils. Maintenant d'autres Joseph a l'autre 11 foukamelier. Il y a 12e seconde à Télémi de Boisa Grands à Majeur. Ok. Vous avez une explication à 12e étoile majeure. Alors, bandeko ba fuka mawana. Ba fo batu. Ata oza étoile majeure au Télémi. Mais bango baza na capacité ya ko teka yo, ya ko livrer yo. Mais tant ba teka ba livrer yo. Ezo kende na nzela na yo na boboto na bolam na na destiné na yo. Na réussite. Faut comme na réussite na gloire. Yo comprends. Yo comprends trois grandes choses. Voilà même. Donc Zambalo la révélation comme il faut ça capable docteur Patrick. Donc yangoko donc bato ba fuka mi wana ba fo bato. Baza danger ba fuka mi baza danger. OK ba linga ba beto ki samet ba memo siko na destin. La destinée na oppose à réussite yango. Ouais. C'est l'explication tu expliquer. Bazo memo na destin, ba memo na destinée. Parce que destin za mu kama nzamba lobby. Destinée za oyo bongisi to ba para ba bongisi ba to mukili ba bongisi. Bango wana ba 11e étoile bazar roi. Et puis au moment que non, Joseph a été combattu même par son père, par sa mère. Non, excusez, na maman mais na papa. Papa lobby yo Joseph, il a accident. Donc ngai papa, moi, maman, Sanza, to fukamela ba négocier la vie tireniera c'est nous et nous gouvernera. Babi que nous cela resta dans le cœur de son père et éclair qui même elle n'est pas bandégonaï. Bible dit que son père garda cela. Mukobate qui Joseph l'Égypte ou dans l'action des étoiles majeures. Mukobate qui batubate ya kababa non esprit ne meurt jamais. On se te kufaka. C'est vrai ça. Autant la Bible est bien. Bible les jours où Jacob vit Joseph, c'est ce jour-là que son esprit reprit vie. Hein, pas de français. Repris vie. Dans la Genèse, Lucas on a Genèse, après ça vient ici. Dans la Bible, bon. Ça a été recherche. Bon. La bande de la Bible, les jours où Jacob vit Joseph en Égypte, c'est ce jour-là que son esprit reprit vie. Némoutoazalana, corps, âme, esprit. Esprit de Dieu, parce que nous avons 3 parties, nous avons 4 parties. Corps, âme, esprit, son esprit à lui, l'esprit de Dieu. On les enseignements, nous avons docteur Patrick Alexité. Il faut apprendre. Nous avons préféré. Tant que nous avons analyse, les tranches matinales, les maman Sarah a mis docteur Patrick, nous faisons mon passe. Nous avons s'enrichir. Nazala si ma caméra sorti sur Nazakuna na régie, Nazo noté quelque part. Hein? Ça va m'agrandir. Voilà. C'était ce jour-là que son esprit est prévu. Donc, Joseph faisait étoile majeure. Il y a un ami que notre titre est 12e étoile majeure. C'est que nous avons pour ça comme étoile majeure. Yozo Landabiso. Vous en avez ça va faire. Bien, docteur Joseph, docteur Patrick. Na bon drapeau na ebinde ba sukola étoile. Kokena nganga te bien ngaka. Benganga na ebinde ba fongola étoile. OK. Na ebinde ba zongisa étoile. Voilà. Uremaki mbalo akima wana ozonga. OK. Uremaki kono mbongo akima ezonga. Yana mo facile. OK. Qui cité lo mogote. Ensemble la pono na dona. OK. Pe o mona kino kuzwana. Donc ça étoile majeure mais ils ont bitumba. Ou étoile majeure ils ont bitumba. Parce que Joseph pour comme tikuna ba changer qui est sitinique. Batinique, ba perte atinique. Tinique à liboso, tant que papa naï. Papa, c'est là qui tinique a plusieurs couleurs, c'est la vie multi-chance. Tant que commis, on va donner un bokina le boulot. Ba marché, ba commerce, ba arabe. OK. Ba yosombe, ba la tinique, puis on a commercial. Parce que nous avons licencié en marketing et puis sciences économiques. Wow. Licencié en théologie. Wow. Diplômé aux éducations à la vie. Wow. Nous avons un brevet dans il y a informatique. Et dans la haute école, dans la formation belé. Vous êtes bombé. Donc, ma campagne est belé. Alors, Joseph, le commerçant, la valeur d'un produit et dans son emballage. Au monde, on a ça, on champagne. Au monde, on a champagne, on a ça, on a pas fait pour ça. Il peut se pour ça. Joseph va là,
emballage parce que ba commerçant ta basuma ki ba latissier et lamba mususu deuxième technique ou ba côté kai tamba ki oteka pa Potifar akomi pa Potifar kuna il faut bana musalati boy nyonso ta boy nayo il faut la technique akomi na troisième technique ba teki akomi ba koti na prison tamba bo salisu na prison na ba bilamba na bango ba la quatrième technique tamba yako bimisa ipo ke kuta na pharaon cinquième technique tant pharaon ndimi a ses pouvoir pharaon longole lamba ne mo la sixième technique. Wow. Alors Joseph akutana bakombe belé akutana komba ya famille bande na bango trahison tango akene kuna boy lisum komba wana Joseph akutana prison et akubima kobanga na otoza Joseph 12e étoile majeure. Je prophétise sur toi année 2022 ça année na yo année 2022 ça année à succès et ça année à réussite pour na yo et ça année à gloire pour na yo mara musimba kitana 2021 2022 ko simba ici fait obenganga na lina yo kapenda kino na landa ki yo et papa bel livre bon de livre na ne papa bon de livre ya ona bengi yo na za pour son ngengi c'est toi nanga na bengi na za pour sa ba chance nanga bo mwana ezonga ozaki mwana mukimi bal bazo ya ba voiture mais ça sauté ba yiba étoile ba kenen étoile na yo otikala polele c'est ça benga na zone cette étoile là. Merci docteur Patrick. Et puis on peut ça communiquer oyo bato be bazo benga babi docteur Patrick to kuta na ba ventiri o geno soka bengi bo pesa mbongo après tango a reçoit mbongo et comme bengi pour na prier Akimi docteur Patrick. Moi je ne suis pas comme ça, moi je suis docteur, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas prophète. Lui il est le docteur. Je suis le docteur de la parole de Dieu. Un homme sérieux. Na bengi yo na peso tana yo ya prière sur 15 minutes. To ba no bonde na pona ça dépend de nzambe à orienter et au monde na beaucoup na nzambe. So bi ke no pa mulanga na offrande. Na pona 5 offrande no bangani. Et le temps pona ba no pesa ngambo ngata tano na bonde pour pas apôtre par le biboy. Si j'ai semé en vous les biens spirituels, c'est une grosse affaire de moissonner, de chez vous, les biens temporaires. Si on a payé maman moulimo, est-ce que ça les sommes n'a moissonné pour la 5 offrandes est-ce que offrande des alisons, offrande des bibliques? Des bibliques. Merci docteur Patrick, na monyo le beli 12e étoile na album na wana ezala tega parce que moi non ça appelle na ba o ba soutenaka ba artiste. Donc album oyo bima oyo bobeta karaté ba baza abonné à chaîne oyo ba o balinga ba soutenir art œuvre surtout les œuvres de Dieu appelé le docteur Patrick beaucoup melaye appelé ces paramètres ebele nango docteur Patrick mais quand peut conclure mon pied na côté de lobaki na maimatali ba sija musique tozongela kaka ba mélodie ba message akala otobeta qui c'était inspiration aussi là to ezani bon to ebako na le bien Bible zoloba chanter à l'Éternel un cantique nouveau nzambe linga banzemba sika papa mama nzambe linga producteur produire ngai ngai produire album nzambe linga banzemba sika yo vano zo produire banzemba kala yango pe mamuno zo simba te mais c'est le producteur mais c'est Bible zoka chanter à l'Éternel un cantique nouveau ba cantique nouveau ezali fongola lola ezali banzemba ebele soki ofongoli lola ya mabala ekozala ya koforce te miracle ekozala ya kotindika bato te na kati évangile ya Congo ososambeli mingi 104 jours wow 40 à Moïse 40 à Jésus landeloko ososambeli mingi 104 jours 40 à Moïse 40 à Jésus 21 à Daniel 3 à Esther et tikaleli susunine ososambeli mingi ya ezali susu problème ya bandoki te kasi likolo nde fungama mpona yo lelo belelaka ozana ye toleli fongola lola ye ozana biso toleli ozana mapamboli nde ekita na ndako na yo tosengi osekure ozana yeo un bon message. Un bon message.
Mamukuto mélodie kuto il y a deuxième étoile majeure na yembi monter parce que lobby la monter na za kapela on fait la tiki na ngai. Na moni ke la te wana za makambo de bébé la talent plus na moni ke la talent plus na Hollanda na talent plus ne te beta ka découverte peut te ça ka biographie artiste na ko ya docteur Patrick Tagi artiste. To comprendre bien que non na CG aller na tranche maintenant to be musique. To comprendre les sika musique et outil to be musique na de façon profonde to be musique chrétienne. Donc lui qui offre docteur Patrick Aouti Koloba eza na ba demo wa forma na obeta te tala ko sanateur yaki mana mbongo na uti na musala ole kaka kapela toi musique wana tango yo kake pousse te na so moko na demo ambiance wana au docteur Patrick Autobita bazali to panga na kate. Donc c'est Dieu qui contrôle tout. Salut bien docteur Patrick pour nous développer format édition et la tranche matinale nangai salingai format plaisir na éviter nini ya suka pe message okoki kopé ça ba balandi biso po etali makambo ya musique pour batu suba baso na oka musique ana saka vraiment à l'aise le genre musique nini point d'interrogation to éviter docteur Patrick pour le bama liloba suka ya onde kotinda biso au dédicacer pe opesa message na baye ba kolinga ba soutenir œuvre oyo za ko préparer des choses dans un studio il y a 12e étoile donc merci beaucoup na bengi bato ba soutenir ngai na album au 12e étoile majeure et allez grand retour d'adoration ça banzembo adoration et belé banzembo adoration na sama la forme ya ba kilt do ba no beta pe na ndenge ba kilt. Vraiment mukolo papa ale moloto akufaki nzambe akopesa nga inspiration ya ko remplacer musique wana. Je fais de tout mon mieux na sali nzambe asuninga na déplacer studio na ingénieur na mwasi na bane ba na ndaku na nga docteur Patrick pardon na kacho miki na album oh ya 12e étoile wana 2e étoile nini majeur yo moko mutu okomi banzembu to obengaki pe moi aide ya batu so ba komila non ngamona ko banzembu nyoso mais nazana équipe. Donc 12e étoile majeure ndi album mais un mouvement mo abengi grand retour d'adoration. Grand retour d'adoration soko lingi okota na kati ya grand retour d'adoration au soutenir nimeona ngeza lwana na bengi ba mécène nyoso ba producteur ba baye de fonds pour balinga musique boya bo soutenir nga nimeona ngeza lwana. Merci beaucoup na mutu nyoso ya soutenir album 12e étoile majeure ba porte ça grandement ouverte. Nimeona biso ya mwana pour benga pour soutenir biso album pour puis chanter à l'Éternel un cantique nouveau. So bat boy mara banzembo kala et puis sanza mikanda boto to tiana no soki neti yo ozaki nzambi. Mikonyos boy mlo banzembo kala ya kanzembo moko e ba isi odi. Zote exemple bilio ba bilei. Pondo ko baye. Nzambi pe abaya blo abongo. OK. Alors il faut soutenir album ya sikape et bima. Na pesi mote na ngai na mwana ngai Titi Bwana mama Titi Bwana sali mwana azaki na anniversaire Titi Bwana pesi wa mote na pesi mote na mama Yvette na Suisse na pesi mote na mwana ngai Yolande Gashfar nzambe apamula wana bana ngai. OK. Na pesi mote na kamana nga Hervé Kabuya na États-Unis. OK, Hervé Kabuya na États-Unis. Na yomoko bon yambi biso nazo comprendre comme nazo mona ngo pasi nga na separa bien papa bonheur. C'est vrai. Ah mais elle a tanzoto. Elle a tanzoto. Papa na bismot na papa bonheur. OK, elle a tanzoto. Papa bonheur. Que Dieu soit loué, merci, je le reçois. Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Nazo comprendre comment les hommes attendent bien papa bonheur. Merci. Voilà. Je le reçois. Vraiment. OK, merci, nous sommes pratiquement à la fin. Et puis imbattable. Misa pesanga lipasa. Bon. Ingénieur Axel imbattable. Voilà, merci Nabino abonné nyoso ya Saratola TV chaîne Nabino ngoyo bonsoir émission bo liker bo partager bo aimer yango et ça la kitoko bana London bana Suisse bana bandeko bazali kuna na Turquie babo bazana Dubai na moni kuna Skynet baila na Soudan nazana poso ça ba clip na Dubai o beng sanga na sali clip na Dubai. C'est ça wana babi ya kolobeza te parce que bazomona déjà ça va toucher mutema na yo mutotala
toucher mon thème maintenant soutenir œuvre de Dieu nga omoni dim offrande ba meka ngonza mettez-moi les preuves onza balingaka bo meka na album il y a 12e étoile majeure merci, nous sommes à la fin. Merci à toute l'équipe technique aux Aliko, aux accompagnants ingénieur Ars, merci Maman Sarah, merci pour la fidélité, pour confiance, pour amour, pour sa plateau pour nous présenter l'émission. Tous ceux qui me connaissent, je vous aime tellement. Je dis merci à mon père spirituel, le pasteur Robert Jean Bouloumoy Fouka. Papa, merci parce que par vos prières que nous sommes encore forts pour faire ce travail et de bons conseils. Nasepeli mingi tokutani mikolo nzali koya suki nzambalingi. Bye.